société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babel, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi kasimite Mateo. La quatrième émission na bino, bokoza ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie, ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lipasa. Merci beaucoup pour nous pour FM Télévision. FM Télévision, chez vous, chers abonnés de partout. Un nouveau numéro dans le magazine Abino Au cœur de l'homme, ni par ailleurs, toujours na FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Merci beaucoup de partout, de partout. Ba on se bolinga kabino et ba on se bolinga kabiso bobo sanate bo commenter bo liker bo partager na chaîne Abino FM Télévision et que vous allez vraiment justement encore ya malamu mingi ya koleka na Australie na mon libongo mon papa que j'aime bien, pasteur Jacques Afoua, Libota Mobimba, merci beaucoup Nabino. Un nouveau numéro dans le magazine Nabino Au cœur de l'homme, histoire réseau social sur le coup la mvula awa. Mais tous ça tous les moyens pour na tobetango mokos mamosusu vraiment. Merci beaucoup pour na bopesibiso toujours confiance ya boy jamais ezala na FM Télévision na lobakango toyebani bilongi kasi mitema toyebani te. Merci beaucoup biso histoire moko et puis biso passe pe mawa na mitema tozo na lisolo moko ba yeli biso ya papa na biso Patrick on ngi zala kaka mona mobile il faut ko luka il faut ko débrier mais papa na biso Patrick ezala ki mukolo moko to lobaka olala kolamuka eza bitide lobi na biso toyebaka ngote oyo ko komela biso lobi toyebaka ngote ezaki jour moko papa na biso Patrick akei ko lukandenga bako sala la musu akei Congo Central azongi Kinshasa Congo Central azongi Kinshasa na makamuna ba faire nae na makopi na copie ya commerce nae et arrivaka papa na biso Patrick asaki accident na kosala accident nae wana cher abonné ya FM Télévision et pesi biso mawana motema mais to éviter motema ya moto eza sanduku kandi na lobakango asali accident abukani lokolo na ya gauche to pe lokolo mobile ya mwasi abukani deux fois et ko traiter wana akeleki na kati na hôpital libota na ye to pe famille na ye basundola ki ye babana même pas ko s'intéresser na ye babana pas même pas ko benga ye basundola ki ye Nzambe kandi ngaza ka nzambe ya mawa nzamba tikaka ba oya ete nde bakutaki na hôpital na kokota na hôpital wana ezaki na papa moko bopa ba ko belisa na kati hôpital papa na bako kile mawa papa na musaza lupesa yemo ebiloko akolia papa na bako sunga na mbongo mo bakisi bako senga ordonnance somba boye papa na mutu abanaki ko salisa ndeko na biso Patrick papa wana abanaki ko sunga ye parce que bandeko na ye abana ko ya kotala ndeko na biso Patrick te na hôpital tant papa na zomona bandeko bazo ya kotala ete azolala banzala nde epusaki papa wana abana ko sunga ye et alors na ko sunga papa na zo sunga ka nzambe pa yo ko sala ka grâce na ye papa na biso Patrick abimi na hôpital mais ko bimali na hôpital akomi infirme yeba soko ziku a bongo obotami bongo te mais aussi ku a bongo na kimukolo et ça ka passi en tant que azape mona mobile et alors na ndenga bimaki na hôpital wana papa wana pa ba kotika ete abanaki pe ya kotala ye abanaki pe ya kotala ye tant papa mso Patrick nzoto zongi bien azongi makasi malgré azalaki infirme akomaki déjà infirme tout ba moyen tant makota ki papa biso libende na lokolo et sengamaki ke akina na mboka bapaya mboka libanda pona ba traiter batala likolo na ye mais faute de moyens papa na biso Patrick azwaki moyen wana te ya kokende kobima na mboka libapaya pona soin na ye na lokolo et alors papa na biso kokaki lisusu te pona azangaki
akomaki azotambola fasimba lokolo akomaki boité abani kotambola na difficulté na lokolo na ye ya côté bomwasi côté gauche. Et alors lokola azwaki numéro ya papa wana bani kosunga ye abi non ameka pe ko benga papa oyo parce que abako sunga na tanga pasi mais pasi na nga so continuer kaka nazola banzala nazokemba na okoka te na meka na ko benga papa la mususu akosunga ngai. Et alors esalaki pe abengi papa basololi pe na papa to basololi na papa pe alongwe kuna déplacer ayo komona ye tango ayo mona ye babani kosola pe na fara ayebisi ba difficulté albi non oza mwana nga na kosunga yo ndi nazawa ba ferme nanga nazana ba maison nanga na lingi yo koma nazaba mituka nanga na lingi yo koma gérant. Et alors ndeko la Patrick asepelaki albi oh gloire à Dieu nasi lisungi et nako koma na gérant papa na biso Patrick afungwa mimbala moko vi na ye ebandi kobonga abani kozanga pe $50 te abani pe kozanga $100 te. Nzambe pa azosunga ye malembe nzambe azosopa kaka grâce na ye akomi pe na mwa ba moyen na ye pe mwa mbongo ne pe ezomona oui mbongo penza ezomonana. Et alors alobi non age nanga pe ezopusana bientôt là nazokokisa 45 ans mais na kosala pe kaka boye te il fallait pe nakutana ndeko mwasi tobeta na beta histoire d'amour. Nzambe na ngai my God toyebani bilongi kasi mitema te baboyi na biso ya FM télévision papa na biso Patrick akei kokutana na mama na biso to pe madame na biso Karine akuta pe na mwasi Karine asepeli pe na ye parce que mwasi oyo azaki vraiment na bonzenga selo ye moko ndenga lobaki otali mwasi okumisi Nzambe nyonso aza nango ba qualité alingaka mwasi aza nango mwasi wana nde azaki nango aza pe na beauté naturelle. Et alors histoire d'amour ebetamaki tango histoire d'amour ebetami bon balobaka bon bandi pe ko vivre bango mibale lokola mwasi na mobali azolinga vraiment na bolingo na ya solo mais po itangamaki ndeko na biso ya mwasi Karine azolinga na bolingo solo te balobaka baliaka ngai na soni te parce que ndeko na biso oyo azalaki infirme azoyokela ye soni partout babimaka kaka na butu soki ezake bakende mwa place moko boye baki ko se détendre aozela kaka comme ba partir 18h pona abimisa mobala kolata mobile chapeau te ngala linga chapeau na zala ba camarade nanga aluka ka ba moyen ka babimaka ka butu koka mulile koka pa babima abaye koyokela ndeko na biso Patrick soni partout mais alingaki kaka ndenge ndeko na biso Patrick aza maboko pete ndenge amona rambongo na ye akabelaka ye pona ye bolingo sima bolingo esate mbongo nde liboso ndeko na biso Patrick azolakisa ye bolingo ya solo mais ndeko na biso Karine azobeta lisoye pa bakamarade na ye azolobaka ndeka babiso basi tozalaka bakamarade nanga nga pena Joana nga pena mobali wana nga pena nakumbaka ete aza baguna nga te wana selon ndeko na biso Karine akene kotonga proposa na ye bongo papa na biso Patrick et pa bakamarade na ye soki bakutani azoyebisa bango nga penza non nga penza ye te baguna nga te asa ko ba mibalo nga na refate ko na baona vie nga na osene bolingo nga lingi ka pona mbongo yebisi na loba pele na zona nga ba mibal bakabaka mais oya Patrick aleki amo ndinga azosome bakabelo azosomele bilamba aozanga eloko te. Et alors ndeko na biso Patrick ami pesa ki pena âme na esprit na ye na bolingo et pa ndeko na biso Karine arrivaki un moment ndeko na biso Patrick va baloba nga pe na ti mkolonine
namna ozaka kaka bonya ifana bala azo prépare ça mama ndiza kaka ba mibali basala déjà ba projet na bango nakangisa mama mbongo nanga ke nabima pe na famille ya la fiancée nanga to pe ya proposante nanga ya copine nanga comme ça na ça peine fort makamunyo so mona mbala salaka asali surprise ndenge koma nango na mikolo yo soki basi famille mobile mbaya basala lokwa to benga kala mukuse prédote il fait basala na demande et comme na mikolo yo to ça sûr que biso na bino toyeba tozomona ngo ezoyeba tozomona ngo na kala na nzimite kezalaka mais na moment ya kilelo tozomona ngo abengisa zui 3 camarades na ye pe Patrick azui 3 camarades na ye ayebisi boye bisa été za surprise la surprise wana ba luki espace moko boya bien ba décorer pe bien camarade na ya kosi abi non ngai anniversaire ya fiancé na ngai abi OK mais il taka bien to kende ezaka bongo et alors ndekula biso ya mwasi ba camarade à mwasi moi ça benga nino habité ya kaka ma copine ça awa camarade nanga ça wa fiancé nanga mutu azo sala nga anniversaire ya camarade nanga to OK ko fêter ya kaka mais yo zala kaka propre et alors bande ko biso ya FM télévision awa ndi place ni makamu place evandi bon ça toujours branché vraiment ndeko la biso ya mwasi alati atepe make-up na ebakei tant bakei bongo awa ndi penza bisika balobaka penza makamu place evandi baboyi na ngai ya baboyi na ngai ya FM télévision ndeko la biso Patrick na tengu na ye na infirme na infirmité na ye ayewana na ambiance na ye afukami na sima ndeko na biso Kari wana ndeko na biso Kari akufeli na masolo azomona te azoyeba te da ndeko na biso Kari kotala boye amoni ndeko na biso Patrick na alliance est-ce que okoki kobalanga awa nde place makambo ezali place nde makambo nde vanzi awa na koseka na kokamwa biso boyebi ke biso ba jeune fille tolingaka moment oyo yaya basalo demande basalo surprise wana ezaka goût toyebi ezaka lengi makasi et alors basali ndeko na biso Karine surprise biso na bino toyebi ke abetela déjà ba camarade ni solo que alingaka mobile wana te alingaka ka bambongo na naza ka maboko peut-être aliberaka na facilité na kata surprise wana asaka mama ndeba mama bipale ni to bengango mo ba sembla moko boya kolela kotangisa ma misu na ntima kite balatisie alliance feti pe bandaki wana esengo kolia komela jour ango pe elekaki mais après jour ango camarade na biso bakutani ndeza ka biso ba basi to kuta to banzo beta masolo kamani moka lobabi mais Karine biso to no basi to sono entre nous mais yo lo meki olingaka Patrick te mais neno ndima ki demande na bona osani nazaki na choite bona boya nazaki na choite na bambongo na ye ndenga kabaka bongo ata loboko pete bona boya non ngalingika pona mbongo nalingi pona mbona lingi pona libala te olingi pona libala te konzima ki demande na ye pona nini cher abonné à FM télévision toyebani bilongi kasimite ma toyebani te oui makambo eza awa na kati ya histoire oyo motema ya moto et alors ndeko na biso Karine alobi nalingaki mbongo nalingaka ye pola asungaka nga asomi na bakabelo nyonso me mbongo na ye nde nalingaka me ye moto nalingaka te parce que mobali aza mobali asoni jo yango amarche na ozandeni nga yeba na tai na bote na nga oyo na viva na ozane na ndeni azobwate pardon Patrick aza baguna nga te et alors ndeko na biso ya mobali a continuer ka kolinga kaka ndeko na biso ya mwasi abani pe ko bosser
na ko musana yo na zo bossa zo kangsaka ba mbongo alobi non lokola ndusa prédot boy coming te na so liste na soma biloko nanga pe azanga ki mbongo te ya kosuma ya ko wumisa liste a wumisa ki liste te abando mobala mosa yo Karine lebisa oui non kosoma no biloko te ya libala to bombisa kaka mbongo biso ezala na il faut pesa mbongo awa ne pesa makambo isa awa ba boni na biso ya FM télévision et ndeko na biso Patrick abaneka ko bomba mbongo azoboma mbongo ndeko na biso pe Karine azoyeba makambo nyonso ndenge mbongo ndenge komi boy na boy motema ya moto ezaka ka sanduku cher abonné ya FM télévision ndeko na biso Karine Zambe na ngai oza wapi oseku biso babasi eza mawa pe soni azu oyo bapena kosala ba plan abule musika abeti match likolo ake kokuluka ba ekiri ba criminel ba kotela fiancé oyo alingi a honoré akomisa ye mwasi na kati ya basi akomisa ye femme de valeur ba criminel basa deja ba plan na bango ndenge nini bakokota adresse sac mbongo anezaka na sac ya noir chambre na eza na gauche makamu nyonso plan nyonso etekami deja pa ba criminel bouton pe koka ki cher abonné to yebani bilongi kasi mitema te bani te exacte que o abenga ka o chérie je t'aime ça on a koka te ngana yo tiliwa et la reste ki alingi yo et la kisite quand on a lo bango na maso na biso tonton nanga tantine nanga yebaka mutu o so vivre na ye alingi yo vraiment ou bien ezana kaka kosa leka bolunga bongo pe koma nango fali matoko est-ce que nakosi bolunga bongo pe koma nango kosa leka ah oui nakangi nanga parenthèse nangai ba criminel ba yakate ba ye na butu wana makoti ba buki pesa mbongo nazana mbongo te pesa mbongo moko ebisa bi yo ba e plus de 15 criminel ba misu batika libanda ba misu bakoti na kati ya lupango yo doso buka deja lokolo moko olingi to buka susu mususu soko pesi kaka mbongo tinde to loba to ko to tina 10 soko opesite loko mususu wana garçon sko ayo banga tali boy accident ndenge buka deja lokolo deja ya gauche siko lokolo to so buka na akokoma siko bosso non akosuka ndenge na otambola ndenge nini. Et alors, garçon, na samu temna lo binga na za mobali na ko bosser na ko luka mbongo. Ça va, akei apesi mbongo. Ko pesa mbongo, ba criminel ba zui mbongo ba même ba simba kete ba toucha kete na ko lela douleur mbongo nezo kende ya musala ya pasa zo sala. Garçon makolo nzamba la kate ya charabonné. Oui. Soko za juste devant Nzambe. Nzamba bana ko défendre yo kaka. Na makambo nyonso. Soko za motema pembe. Soko za ka juste devant Nzambe. Nzamba bana ko sunga yo, Nzamba bana ko défendre yo kaka. Aotika ote. Tonton na biso Patrick tanga zo bima libanda wana ko lela. Kuluna moko ba oyo batikala ki kiri batikala ki libanda amona ki tonton na biso Patrick. Tanga mo tonton na biso Patrick alobe le côté bakimba ki. Tanga bakei lobi nango nde garçon wana aye ko luka tonton na biso Patrick. Ayo beteli solo ndenge zalaki. Aye bisie alobi oza papa na oza vieux na biso quartier. Ngala yebi yo. Un jour osomelaka un jour osungaka ngai. Pe osomela nga sona sengo vieux nzala vieux boy ndeke zala kaka kolomba ndeke zala kaka. Omona ke osunga ngo opesa ba mbonga ya ba cigarette nazo zwa mbonga ba bière nazwaka. Nga pe nazaki na kati ekiri wana menga na simbaki mbongo na ote. Na oyebiso vérité. Muta pesa ki biso plan na yo. Muta yebisa ki biso makambo. Eza bongo
mwasi na yo Karine. Oh là là. Toyeba ni bilongi kasi mitema toyebi yango te esali passe na motema. Tato na biso Patrick atuna nini? Karine nini na yoka? Karine oyanga, mwasi nanga, future femme nanga. Oui. Aiko luka biso. Yene muta pesi biso plan. To kote la yo parce que alingaki yo te ke oya ko bala ye. Eh! Mokili eza mabe. Toyeba yebaka ozolia na ye, ozotambola na ye. Faut ko yebaka. Et alors, papa na biso Patrick, loko asaka mobali, mais miso tamboleka na miso. Mais côté mususu lokola azomona lokola, eza flou. Loko azokosa makambo. Akosi le pona baby sa relation na loko déjà moué même ba tonton mususu na papa miso bazaka déjà so alingi jamwa sina alingi. Ata yozolo ba makambo, ata yosa ya lingi kaka wana. Côté mususu azolo ba ke, te. Criminel asa alo makambo solo. Côté mususu azolo ba, ne papa biso Patrick apale asilika la biwa pe balinga na wapi mbongo na bozo ngisa mbongo na ngala binga na bikete to kabona eka na butu wana ngana zongaki bango bakimaki na yebi te ngapi na zoki pe mbongo te na zoka infra na yo te po na yebi oza jeune nga osalela nga bolamu papa na biso Patrick abimisaki azongaki abengisi fiancé na ye oza bongo mama na biso Karine ayepe na ndako tanga ina ndako ayebisa bi oh Karine yo mtozo sala nga boye ou bien esa ndoto nazanga na sapongi yebisanga ke nazanga na sapongi mais nini chérie nazo comprendre te ozolo banini ndeka biso baba situzala kaka no makasi abi yo osangisi bakuluna pona baya kozwanga mbonga libala parce que linga te zambe na ngai nana koyi kosala nga boye ngai chérie mais ngai na nzima demande na ote pesa nga Bible na sauté pour ni kokosela nga makambo ye pour ni ko bebisa nga réputation boye pour nini boye biso bana beso zaka minoko pa siko ndeko biso Patrick ayeba te na nzima ube na nzima te aza siko na katikati au milieu du village ayebite akabula ndenge nini ndeko biso Patrick abi non na lembisa na landa makambo yo molo na koyeba ka source et abani pe ko continuer kaka bolingo na bango alimbisa abi bon chérie tika to bo mamoto makambe se leki bakatinga maboko te na ko travailler na ko bosser dur loko na misa toujours ka ko bosser mbongo luka mute muzune mutaluka mbongo et alors travail sur Patrick mais ayeba kite ne ko so Karine ayeba te ki azo landela alo landela makambo nyonso bolingo na bango pe bani ko continuer bani suko bomba kaka mbongo ko épargner mbongo na bango ndeko na biso Patrick aozala kaka na ba kese na motema esale lokola bambuyema ayo yebisa famille ayebisi ba oncle na ye ayebisi ba mama leki na ye tala ni solo leki boy pona mwasi oyo et alors ba famille bazolo ba te ata mwasi ya kolinga te tika ye c'est que criminel wana lobi makamba solo c'est non famille ba koteli maloba ya ndeko na biso criminel wana et alors lokola biso basi tozaka minoko piu tokei ayakimana ndeko na biso Karine akutani pe na ba camarade na ye kamani moka otuna bi ndenge nini makamna bino libala na Patrick et comme na niveau nini ti siko bo date te abi ma copine camarade nanga na beto la bino solo te toyeba ni bilongi kasi mtema te papa la musupe suna na comprendre pe biso basi la musupe mama yela ngopé le karabiso la mususu le karabiso camarade na beto li solo te tunanga nini camarade nanga panza li solo kabali solo ndo balobaka kabali solo abani ko teka na ye ba plepe ba camarade na ye ngalo na ye bisa kibino libala na esama nango te camarade nanga ba camarade nanga esama te ngalingi nanga Patrick te nalingi ne mbongo na ye siko abalanga esa nono ndenge ni tala ko nina salaki na tinaki ko ba kuluna bakene kokota bazwa mbongo neza mbongo wana
ba to kabolango nga je suis parti na ba kuluna pe ba déjà parti na bango ndesa bunaes na loba ki on chama kamalibana nga na Patrick ekozala te parce que Patrick na lingi ete na lingi bolingo te menga na lingi nde mbongo na ye to yebani bilongi kasi mitema to yebani te cher abonné à FM télévision ba camarade ba yoki passe na motema kamali moko lobi soki zakatanga menanga na yoki langata mobalo soni te mobala ki ya bien boé pour na zakaka infirme passe et alors Patrick mukulu mususu boé amoni alobi na betana no akutali na camarade moko parmi ba camarade ya Karine akutali na nzela tonton Patrick boni bien oui makama komela inga na ebité atendo comme sembla abi bakuluna na ebisa yo bakuluna bakotela kinga bazunga mbongo no sa libala bazunga bambongo so patron nga pa bakobomisa nga na eso bona zaboy nazo bunda kana saka makasi ya mwana mobile pona na récupérer abi ya solo kama ne pasa bikaka sembla abi nzamba kosunga yo kaka kokosona mbongo bakabwani tangu siko bakabwani wana kama ni tanga zongi aye kokanisa ba bien fait ya tonton na biso Patrick oyo yango na vie cher abonné papa nanga maman nanga tante nanga ya FM télévision kotika te kosala bolamu un jour bolamu na ko ganga liboso ya nzambe zama kosunga yo moi si oyo camarade ya Karine akanisi ba bien fait ya tonton Patrick asunga kaita maman na bango belaka apesaka ye mbongo asunga maman na bango ndinga ba iko melisa bango ko pesa ba mbongo transport lobi non moi mobalo a mérité te azana ba situation bo pa nazo nyoka mangana ko kene ko yebisa ye ba shu pe leki mikolo pe lekaki camarade ne wana alite inde et pas Patrick aluki fara ba mi balé abinga na sa kama limbisanga nanu kote kanga na nte ko bimisanga te na sa songi te bombangai ngana so biso makambo za vrai nzimelanga bombanga pe nzimelanga ndeza boy camarade na biso Karine alinga ka ote malinga ne mbongo na yo tala yene mutu apesa ki bakulu na mbongo ayebisa ki bakulu na ba ya kote la yo mbongo libala parce que alinga ki na libala te parce que ozaka infirme ndeko na biso Patrick akona ba qu'est-ce que c'est na motema na mutu na akoma mbrier abi oyo makamba yebisinga epesinga lokola kake camarade eza mutalibana te mais camarade ne mutalobi oui nan zima ngona mais o kuna lobaki na o camarade lobi mais ça déjà mariage c'est que eza solo et alors abengi ndeko na biso Karine na ndako bango mibale awe bisa itala makambo camarade na yoki makambo na confirme makambo na yoki ke makambo o criminel nga eza solo na yoki na mutu moko azaka proche na yo alobi ka bongo mutu azaka proche na ne mutu alobi bongo bingai bakoselinga makambo Patrick obike bat nanga batu nyonso bazaka ba jaloux na ngani bamona kangana yo bamona kangana yo ba jaloux na kosala ngo penza na mobalo nga na solinga na kosala ngo te akei pilo alobi ayebisi Patrick alobi nga na yebi mutu oyo ayebi so makambo nyonso peke saka ba camarade nanga parce que baza ba jalouse na ngai yeba ndeko na biso Karine aketi koluka ba camarade na wana aswanisi bango cher abonné ya FM télévision toyebani bilongi kasi toyebani mitema te aswanisi bango bino ngam na yebisi bino kasi Patrick oyeba makambo na wapi c'est que moko na bino za Judas aki ko teka ngai pa Patrick bino kasi loko boboto nga Patrick ngana ko zala kaka wana na Patrick tant Patrick ayoki pe bongo asala nini afunda ba camarade na ye wana alobake interne mutu aki ko yebisa ngai parce que ndeko biso Karine ake na kubundisa bango na kubundisa bango ko tumango kutazoki siko Patrick pa yebisi ba famille na ye pe balobi masa bo jamais okobala ete siko Patrick azoyeba ta sala nini mais bolingo na ndeko biso Karine
eye lisusu makasi koleka ta liboso azomona kaka bote wana tika ye ekozala leloko ya perte moko boye. Cher abonné à FM Télévision, on se bolingaka magazine au cœur de l'homme. Ndeko na biso Patrick Asalanine. Est-ce que alimbisa Karine ou bien atikaye soki patiki moi si mususu akoya na ko profiter te na bomengo na ye to pe ko profiter te na mambongo na ye pour ça susu erreur wana a pe famille balobi moi si wana te ake ko bonde la famille ou bien bazoko seleka kaka makambo asala nini pona ba famille pe balobi moi si oyo jamais okobala été mais ye na bolingo na ye azo sepela kaka na Karine alimbisa ye aloba ke camarade na mutalobi vérité abimisa camarade na poisa ou bien asala nini loko ebi ke biso ebi ke biso FM Télévision tolobaka ba histoire vraie nde ayeko ebisa biso ayeko mona biso asala nini atika bolingo oyo aboya Karine apoza va ko boya ye pe bolingo lati moi so akoya ako profiter te la bomengo na ye na bambongo na ye. Cher abonné, on se bolingi, on se bozolanda biso na magazine biso au cœur de l'homme, beau commenter, beau liker, beau partager, beau s'abonner et que vous avez vraiment justement que madame minga koleka pato sungande ko mobile oyo tonton na biso Patrick Asalanine azana problème. Merci beaucoup. Attention à bino na magazine au cœur de l'homme en Australie na moni bongo papa nangai Jacques Kafoua papa mutema malamu papa merci beaucoup bola moleke belé na sima caméra na sungamaki na prefina fali matoko na réalisation merci beaucoup merci beaucoup na mon coach que j'aime bien papa nangai encore va mira kiavu soki kolo esa zongi te kutani na mikolo zali kuya bye. Notre société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi kasimite Mateo. Na katia émission na bino, bokoza ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie, ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lipasa.